Ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu na pesi bino mbote besikano so bozwami. Ya liboso merci et pas inabino banso bandeko bokolanda kabiso pe bokopesa kabiso confiance pour na kolanda émission na bino émission bokolinga mingi émission masolo. Émission masolo ezali émission oyo koloba kobele masola monene ya papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye. Na mokola lelo émission na biso masolo tozali na kati na mboka nkamba Yeluselemi esika tokosolola masolo na biso monene na papa Simo Kimbangu. Kasi liboso ya kobanda émission na biso na komi bimisa liboso wabino ndeko papa Lambert makomi mona mokola lelo pe na lisungi ya papa Mbala oyo tozali na mokola lelo na awa na kati na nkamba Yeluselemi po ete tokamata masolo oyo tokosolola na mokola lelo to lakisango epai na bino bande ko bokolandaka biso bana papa Simo Kimbangu. Lelo to yambi mopaya monene oyo bino bolingaki. Bosengaki yango papa Lambert yambela biso papa révérend oyo bino moko bokolobaka ye amela Bible. Ndenge tokolobaka ngo papa Simo Kimbangu batunaki ye awa ozali kokende. Otikeli biso nini? Papa Simo Kimbangu alobaki na tikele bino loko mosusu te na tikele bino obele Bible. Makambo na Bible yango nde masolo na biso na mokola lelo. Yango to yambi papa na biso oyo bino bokolobaka ke ye amela Bible yenda yebi likambo nango nde to zuye na mokola lelo mpo ete to solo la masolo oyo biso bandeko na bino pe bana na ye na kati na Ratelki Europe na émission masolo mpo ete mituna na masolo bele masolo po ete boyoka posa na bino pe posa na biso ndenge to bongisi yango. Papa mbote na yo. Mbote papa. Papa merci mingi to peso d'abord merci to monique ondimi invitation ya biso bana na yo na kat na Ratelki Europe na émission masolo pe malgré état ya santé na yo kasi ondimi yango oya po ete to solo la masolo oyo ya monena papa Simo Kimbangu. Papa ya liboso to kotuna liboso santé na yo ndengeni. Santé tozamo bien lokola tofande esika tata molimo santo ezale azale donc santé zamalamu. Merci papa ya solo topesio merci kasi pona kobanda émission na biso ngai na kolinga omi bimisa soki kombo na yo pe yo zali nani pe mosala nini kosalaka awa na kati na nkamba Yeluselemi po ete bandeko bazali kolanda biso bayeba papa Lambert pe équipe mobimba na kati na émission masolo bayambi nani na mokola lelo papa na ngai na pesio maloba. Merci mingi papa kombo na ngai papa révérend pasteur Umbambundu Diambo représentant légal deuxième suppléant et directeur de l'école biblique à Wanankamba Nouvelle-Jérusalem. Merci bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simo Kimbangu na kanisa bouti kolanda papa révérend papa Oumba oyo bino boyebi ke yazali directeur école biblique. Toko kene mbala moko na bamituna na biso pona to vanda mokete toko banda mbala moko papa révérend ya solo biso tozali na mituna o toko kotuna yo mutuna liboso zali boye. Toyebi ke papa Simo Kimbangu ye atikaki mokili oyo le 12 octobre 1951. Toyebi tangu ya atikaki biso ata mokolo moko te tomonaki ye aponaki banganga nzambe po ete batambusa lingomba oyo. Yango wana biso bana na yo to ye po to kokotuna na yo oyebisa biso eutaki banda mokolo nini po ete banganga nzambe bakoma na kati na lingomba pe batambulisa lingomba oyo. Papa révérend topesio maloba. Merci mingi papa. Ndengo tikoloba ke papa Simo Kimbangu aponaki banganga nzambe te to atikaki mulongo banganga nzambe te akufaki le 12 octobre 1951. Mendenge ni siko tokumi na banganga nzambe kati na lingomba ya solo papa olobi malamu ke papa Simo Kimbangu atikaki banganga nzambe te mais likambo toyeba likambo oyo alobaki kuna na mbanza ngungu bambuta lukula bazalaki sage papa Simo Kimbangu bakangie batie na train po etakende Kinshasa oyo elekaki toyebi ye metango papa Simo Kimbangu azali kolungwa mbanza ngungu kokende Kinshasa bambuta batunaki mutuna mbuta mutu tango yo ozali kokende otikili biso eloko nini ye alobaki ete eloko mosusu eza na ngai te ona kotikila bino bobele Biblia
makambo nyonso bokoluka botala kati na mokanda ya Nzambe na Biblia. Alors tango tofuye Biblia kuna nde tomoni ndenge ya kotambusa lingomba, kuna nde tomoni mulongo ya banganga Nzambe oyo bakoko tambusa lingomba ya Tata Molimo Santo. Donc makambo nyonso oyo tozali kosalela ezali kati na Biblia. Donc nde soki tozali na banganga Nzambe na mokolo mwa lelo a partir ya Biblia yende moto ayebisi biso te il faut na lingomba ya Tata Molimo Santo tozala na banganga Nzambe. Peto yoki yo na réponse wuti kopesa biso. Mais tolingi toyeba na kati na lingomba ba catégorie banganga Nzambe ezali ndenge nini? Kati na lingomba tozali na catégorie ya banganga Nzambe misatu. Ya liboso nlongi, ya mibale meselo, ya misato pasteur. Bon, toyebi ete fondation to skali ya liboso ezali bakengi. Donc bakengi bazali liso ya lingomba to kapita ya lingomba nkengi. Alors nkengi ye azali fondation me banganga Nzambe oyo bakoko sala ba cérémonie etali kati na lingomba na biso donc kobanda nlongi selo pasteur ndo mutu na mutu azana limite na ye. Mutu na mutu azana limite na ye donc tala mulongo banganga Nzambe tozana bango kati na lingomba nlongi selo pasteur. Donc papa révérend tokoki kolobake na ndenge outi ko répondre biso na catégorie ya banganga Nzambe na kati na lingomba. Donc tolingi koyeba ke ba oyo bakoki kote ya mokolo na yenga ezali kaka nde ba oyo yo lobi na biso ou bien mutu nyonso azane na kaka nganga Nzambe kaka mutu akoki kote ya na mokolo ya yenga. Papa révérend topesi maloba. Merci papa. Nakanisi biso lingomba na biso ezali lingomba ya Tata Molimo Santo. Makambo nyonso tosalelaka euta kepa na ye. Alors pona makambo etali matei nzembo toyembaka mundimi azali muinda. Donc batu mingi bakotaka na lingomba oyo toyambaka na lingomba ezali ba pasteur te batu bateyaka bango to balongi to baselume okomona kaka mundimi na etambuli ya mundimi na efandele ya mundimi. Donc bazali komekola alors nyonso wana ezali matei. Donc kobanda mundimi nkengi nlongi selo pasteur donc bateyaka kati na ndako Nzambe. Bateyaka kati na ndako Nzambe. Bo mokolo mwa yenga wana epona kabanganga Nzambe. Mundimi pia kokoteya na seto biso wana nkamba mais mundimi wana il faut la former parce que classe école de formation sana biso wana nkamba. Donc mundimi pe ateya kasoki vraiment mundimi wana yebi koteya. Mais tango tokumi pona koyamba bana topo na kosala ba cérémonie mususu ya koko sala te akobenga kaka selo to pasteur asali musala na ye ya continue matei na ye. Donc ndeko banda matei na biso mundimi azana priorité pona koteya. Merci papa révérend touti kolanda pe bandeko na ngai oyo bozalaki komitungisama na likambo wana na kanisa. Papa révérend Wumba a répondre biso na esika wana. Papa révérend tolingi toyeba administration ya lingomba et bandeli esika nini pe esukeli esika nini. Papa révérend na pesi yosusu maloba. Oui, merci. Tokanisi oyo wana ezali pasi mingi te po teton ezo biso temps makambo nyonso presque ezali kati na mikanda. Tozali na mikanda oyo eza kotambusa lingomba. Papa Mokonzi Abule asalaki règlement intérieur kuna nde ba détailler mutu na mutu limite na ye ya musala. Donc tokanisi kuna soki tozumikanda wana tokomona mulongo oyo tokoko tambola musala mpo ete mutu na mutu ayeba limite na ye. Merci ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu tozali ko continuer na kati na émission na biso na émission masolo ndenge to wuti koloba yango to wuti ko papa révérend Wumba oyo azali moko kati na basala papa Simon Kimbangu awa na mboka Nkamba Jérusalem. Papa révérend to lingi to tuna moto na mosusu oyo koki kopesa biso to ko koyeba na nupe comportement ya banganga Nzambe. Il faut ezala ndenge ni pambate jusqu'à présent tozo komona ndenge nini comportement e ba mususu bazali tozo ye bango vama malamu te yango to kosenga no papa révérend o mekana no kolimbolela biso moke comportement ya nganga Nzambe ekoki kozala ndenge nini papa révérend to pesi lisusu malo. Merci mingi papa journaliste. Donc lolenge comportement ya nganga Nzambe
toujours Bible ezali koyebisa biso makambo nyonso wana ndenge nini nganga nzambe koko zala oyo nganga nzambe abenga nganga nzambe nganga nkisi te nganga nzambe ya liboso 1 nganga nzambe ifo azanga ekweyeli azanga defo kate na ye moko azala penza mutu ya sembo nganga nzambe esengeli azala na mwasi moko mwasi bapembeni te me mwasi moko kaka bandimi pe baza koyeba ete we oyo wana nganga nzambe azali kaka na mama moko nganga nzambe akoko komela masanga te nganga nzambe kokomela masanga te nganga nzambe fo azala na mayele sagesse pona kobatela lingomba bakotuna ye mituna ifo ayeba korepondre mituna baza kotuna ye ba problème ezali kati na lingomba ifo ayeba ndenge ya kotambusa bato ifo azala na mayele nganga nzambe esengeli azala mutu ya kimia mutu ya kalme mutu ya mobulu te nganga nzambe esengeli ayambaka bapaya nganga nzambe esengeli mpona koyamba bapaya parce que biso na lingomba na biso presque mosala yango wana tosalaka kobanda ye moko papa Semoke Mbangu tango azalaki na prison nano pe à côté prison te me azalaki koyamba bato oyo bazalaki koya na nkamba mpona kozwa lisungi azalaki kosunga bango koyamba bango tango pe akei na boloko azalaki cuisinier mpona koservire baprisonnier. Alors mama mwilu pe mosala wana nde asalaka donc yango biso pe foto sala na boyambe na kanse kuna na mokanda nzambe totangaka Abraham ayambaki tata nzambe nkolo Yesu na tata molimo santo me bayaki na nzutu ya mutu me ayambe bango me soki ayambaka bango te mbela azwaki penza likabo te oyo bamemelaki ye donc nganga nzambe fazala muyambi nganga nzambe esengela yeba koteya mateya tata nzambe kati na ndako nzambe Biblia me okomona banganga nzambe na biso mususu tango bakopona ye ateya okoyoka o balinete azate o nzutu aza malamu te donc wana zembre lulenge nini nganga nzambe ya ndenge nini wana donc fa yeba koteya makambo nzambe mpona kobikisa bato mpona kosembola bato parce que mateya tata nzambe ezali bilei ya molimo. Alors nganga nzambe akoki kozala mutu ya milangwa te nganga nzambe mwayamela masanga eza te nganga nzambe azali mutu ya mobulu te mpona koluka bitumba nganga nzambe abundaka te me lelo tozali komona banganga nzambe ya mokolo mwa lelo boza na ndako ya nzambe kasi bozali kobunda mwa likambo moke kaka patience ezali te bitumba kobendana wana ezali lolenge ya bonganga nzambe te nganga nzambe fazala mutu ya kimia kalme mutu ya mobulu te lukula mutu ameli masanga lukula mutu ameli banke te biloko wana esengeli te na biso na lingume papa Semoke Mbangu. Nganga nzambe azali mutu ya tembe te nganga nzambe azali mutu ya tembe te soki otali na mikanda ya na mokanda tata nzambe de Timothée chapitre 2 verset 23 jusqu'à 24 kuna Paulo azali kopekisa banganga nzambe te botika tembe parce que tembe oyo atelemi mpona tembe suka kaka kobunda nganga nzambe soki abundi mosala na ye ekufi donc nganga nzambe azali mutu ya tembe te nganga nzambe akokozala mutu alukoso ya mbongo te parce que ndenge mukili ndenge ekumi toyebi lisese to ndoto ya papa Fumambanza oyo alotaki le 20 mai 2001 ke tata nzambe amoni pasi ya biso bandimi mutuka etelemi bandimi bambandi komata na mutuka bamosusu baza na se mena tango bamoni ete kifunda ya mbongo eutaki na likolo ekwei boyi bazalaki na kati na mutuka bakiti oyi bazalaki komata bakiti mpona kowelela kaka mbongo wana donc makambo yango tozali kovivre na mokolo mwa lelo nganga nzambe azali
muluki ya musolo teke otiki poste ya musala okei pona kosala kobeta libanga wana eza malamu te. Alors tokanisi mwa makambo tolobeli pona makambo etali kinganga nzambe lolenge ya kinganga nzambe. Nganga nzambe awela na kapamba pamba te kowela ezali malamu te kati na biso. Alors nganga nzambe azali mutu ya verite, azali mutu ya verite. Yeba kobatela ndako na yo. Ozali na mama na bana kati na ndako fa bana ne bazala ba exemplaire. Mais soki bana bazali kosala makambo mubulu wana ezali soni. Tomona kalulenge ya nganga nzambe mukolo molelo mwasa nganga nzambe akota kalusambo te. Bana nganga nzambe bakota kalusambo te. Okomona tangu mususu mwasa nganga nzambe zali kotambola kitambala na mutu ezate wana ezali lulenge ya nganga nzambe te parce que mwasa nganga nzambe sengele yo moko nganga nzambe obongisa mwasi na yo. Yango nde kuna mukanda nzambe lobete soki mutu ayebi kobatela ndako na yete ndenge nina kobatela lingombe ya tata nzambe ya munene ndenge wana il faut batela nano ndako na yo zala exemplaire po ete bato bazwa ndakisa. Bonganga nzambe ezali te peut-être mutu kaka andimi bayambi ye na lingomba asali bambula mingi te komona kaka ele baza komatisa ye bazali komatisa ye wana eza malamu te. Donc nganga nzambe il faut azala mutu ya kala kati na lingomba nde bazali komatisa po ete ayeba kobatela bato. Nganga nzambe sengele pesa la litatuli ya kitoko na bato ya libanda. Bato ya libanda ba apresier ke oui kingandi akoki na ye nganga nzambe. Mais soki nde bazali koyebilo makambo mabe, bazali kolobela mabe, vraiment eza kitoko te. Nganga nzambe il faut azala mutu ya respect. Mais kofinga bato pamba te, ko blâmer bato pamba te, ko bunda pamba te, wana ezali bonganga nzambe ezali ndengwana te. Nganga nzambe sengela sala na maloba mibale te. Lelo lobi lika mususu kuna ke koloba lika mususu wana ndenganga nzambe te parce que mukanda nzambe ezali koloba soki otali na Malaki na chapitre 2 verset 7 kuna balobi nini? Nganga nzambe azali messager tata nzambe. Bato nyonso bandimi bazali koluka verite na monoko ya nganga nzambe parce que nganga nzambe azali envoyé ya nzambe. Faut baluka verite na monoko ya nganga nzambe. Mais soki nganga nzambe maloba mibale wana vraiment ezali nganga nzambe te. Nganga nzambe sengela zala mubateli ya mabomba mi. Mubateli ya mabomba mi. Okomona ezali secret me nganga nzambe aza koyeba na yete likambo yazali koloba ezali secret ekomi masolo kaka ya kobeta bisika nyonso moto yiko tubila kati na ye abia azali kopanza makambo yu moto atubele wana ezaki nganga nzambe te. Soki otali na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 kuna Paulo azali koloba nini? Tika ete totanga maketo zali basali ya Kristo pe babatela makambo mabomba ya nzambe. Donc nganga nzambe sengele abatela mabomba mi parce que mabomba mezali ebele makambo mususu etali kaka ya bunganga nzambe ezali abandimite. Ezala mwasi na yo kati na ndako, ezala mobali na yo soki wana likambo na ezali secret ya musala mwayo yebisa ye ezali te. Alors tala makambo etali bunganga nzambe nde yango wana. Natango na biso obenga minza
Kimbangu ozali nzambe nzambe Kimbangu nzambe longo na bana baye Kimbangu ozali nzambe nzambe Kimbangu nzambe longo na bana baye Kimbangu ozali nzambe nzambe Kimbangu nzambe longo na bana baye Kimbangu Merci ya solo bandeko bana pasimo Kimbangu to wuti ko landa ndenge nini papa révérend a wuti ko limbolela biso comportement ya nganga nzambe yo nganga nzambe sika yo zali omitala sikoyo esika nini oyo yo zali pe esika nini oyo yo otelemeli esiko zali ko kwelela tangu yo tali yango obongisa mpo ete lingo pasimo Kimbangu ndenge papa Simon Kimbangu kenga nazali koloba ko kena vitesse ya ndenge mususu malamu bobatela bampate na ye mpo ete ye akomisa bango esika nango ye azali kobongisa papa révérend tozali komona lisusu eloko tozali kosala pasi toyebite okomona na banganga nzambe oyo mususu azali na grade moko ya moke azali ko attaquer pasteur azali nkengi mais ye azali ko attaquer pasteur et vice versa. Conseil nini papa révérend na mokola lelo okoki kopesa na makambo oyo ezali kosalama na banganga nzambe papa révérend topesi yo maloba bake soki toyebi molongo ya kinganga nzambe parce que soki tobandele na nkengi mondimi mukunzi na ye nkengi ye mutu atalaka ye alors nkengi batalaka ye na selo batalaka ye na pardon nkengi batalaka ye na nlongi batalaka ye na selo batalaka ye na pasteur mais soki omoni ete nkengi azali komanke nlongi azali komanke pasteur selo azali komanke pasteur wana nde ekumi suspect toko kokama te soki biloko ndenge wana ezali komonana soki tolande maloba ya nkolo Yesu na Matthieu chapitre 7 verset 16 à 20 kuna nkolo Yesu alobaki nini bokeba sima na ngai basakoli baprofete ya lokuta bakoya bakolata molato ya mpate okomona ke oyo azali mwana ya nzambe nzoka nde na kati azali nkoyi alors mena bayekoli esalaki ebangisaki bango balobi ete nkolo Yesu me tokoyeba bango ndenge nini nkolo Yesu alobaki ete bokoyeba bango na misala na bango alors soki omoni ete nlongi selo aza komanke mokunzi na ye yebe ete ye wana nkolo Yesu alobelaki na mukanda oyo topesi na Matthieu chapitre 7 ke bankoyi bakoya bakolata molato ya mpate ya bampate bokomona ke oyo azali mwana nzambe nzoka ndeme tokoyeba bango na ndenge nini tokoyeba bango na misala na bango et puis ayikoloba nkolo Yesu ete nzete ya malamu jamais bimisa mbuma ya mabe soki manga kobimisa manga oyo bato basepelaka soki pe nzete ya mabe akobimisa pe mbuma ya mabe alo makambo nyonso wana soki ozali komonana ezali kolakisa ete ezali bafrodere oyo balati kumbu ya papa Simon Kimbangu ete bakomi bana papa Simon Kimbangu yango nde bitumba ezali tozali koyebana te ndenge periode ya tata president Mobutu bantu bazalaki koloba nini mutu abangisa moninga te biso nyo tozali bana ya 1900 donc nzoka nde bukunze ezalaka teke oyo bukunzi ya masango oyo mandefu tetete me biso tozali na bukunzi ya papa Simon Kimbangu oyo batili boso azala mukolo azala mwana moke foto tosa ye parce que ezali droit na ye donc voilà moi préciser topesi soki tozali komona yaule koti ba fraudere wana oyo nkolo salobelaki bakokota kati na lingomba. Oui, papa révérend, ya solo bana papa Simon Kimbangu tozali kolandenge papa révérend zali kolimbolela biso na ba mituna na biso. Motuna mosusu papa révérend na kanisa oyo ezali motuna mosusu tobongisi
tozali komona mingi na kati na lingomba papa Simon Kimbangu na kati na lingomba ndengo uti koloba ba catégorie ya banganga nzambe mais tozali komona na kati na paroisse moko bazali na ba pasteur bazana ba inspecteur ba pasteur bazana ba diacre bazana ba nkengi bazana ba catéchiste mais na kati na paroisse ba pasteur bazali papa Simon Kimbangu mokonzi na lingomba aponi diacre azala responsable ya paroisse intel okomona ba pasteur bazako bakolinga ko tosi balibi ke ye azana grade ya muke moyen ba to sa yete pambate fallait kaka azala pasteur mutako ko tambusela bango papa ne sika wana yo olobi na biso ni na place wana. Merci papa. Biso tango toyeba ki tata Nzambe te tozalaki kotambola kaka ndenge tolingaki mais lelo lokola toyebi ete papa Simon Kimbangu kyangane azali molimo mosantu ye Nzambe bon soki biso tomonaka te ye moto amonaka soki nde aponi diacre azala lekolo ya bapasteur ya bambuta ya barepresentant ya baprésident inspecteur wana tokokokamwa te parce que papa Fumanlong papa Dengenda kontima alobi na biso nini alobi na biso ete bana na biso bolanda biso aveuglement bolanda biso na miso ya kokufa et puis soki totali na mokanda ya Nzambe na de Rois chapitre 5 kobanda verset 1 tikuna na suka histoire ya mokonzi moko ya basoda Namana. Alors Namana azalaki na malade ya mbala maintenant soda makasi donc commandant général des corps d'armée maintenant azalaki na malade mokonzi na lingaki mingi parce que soda makasi Namana abundaki bitumbe sike belé elonga ezalaki kaka tango nyonso mais azalaki na malade ya mbala mokonzi na ye asalaki manso po ete azwa libiki mais esimbaki te mais orke tango abundisaki na mokili ya bayuda bazwaka mwana mwasi lokola mowumbu azalaki kobokola makati na ndako ya Namana. Alors mokolo mosusu mwana mwasi wana ayebisaki mwasi ya Namana ke malade oyo mokonzi na ngai azali na mokili na biso ezali petit problème parce que prophète nde azali kuna. Alors soki akomi epai ya prophète malade ekosila mama abeteli mobali ne lisolo mobali Namana amemisa ngwana na roi ya Syrie mokonzi amoni ete antuka ngai lokola na soda na ngai azali soda moko ya makasi azali kopesa ngai elonga ifo kaka nasala manso po etabika asalaki lettre atindaki na mokonzi ya Samarie na mokili ya Israel mena tango amemi lettre ake kopesa mokonzi atangi lettre kuna na kati balobi nini mokonzi soki yamba mutu na ngai yo natindi bikisa ye na pasi na ye azanango esalaki mokonzi ya Samarie pasi amonaki ete ezali provocation ngai nazali Nzambe te ndenge nakobikisa mutu mais sango eyokanaki epai ya prophète Eliza alobaki ete mokonzi komitungisa te tinda ye awa eske oyebi te Nzambe azali kati na Israel tango akomi na prophète olie bakutana na prophète ezalaki te prophète ayebisi ete kende na ayebisi ba protocole bokende koyebisa Namani akende na mayi akende kosukula 7 fois passe ne kosila metango ba koyebisa Namani ete mokonzi prophète alobi kende kosukula na mayi 7 fois esalaki passe amona ete lokula sabotage ndenge ngai nazali mutu munene olie abima na pesa ye rapport aganga tianga loboko kati na moto po ete passe na ngai esila me koloba kaka mbala moko ke nakende na mayi wana za sabota asileki posa zonga me basale na yende bakitisaki motima balobi tata na ngai tata na biso likambo nini ya mabe prophète alobi ya lobi ete kende na mayi osokola 7 fois passe kosila aye koloba lisusu tata eske soki prophète ayebisi likambo ya passe okosala yango te. Alors tango na conseil na Mateyo bapesaki basale na ye motima na ye kiti tango akei na mayi asukuli 7 fois passe nyonso pesilaki
donc likambo eza esika wana soki prophète ayebi so likambo ya pasi okosala yango te ebongo soki papa poni nlongi selo ati liboso nzambe ye moto amonaka eske tokotosa te parce que ye ayebi mpona nini asali ndenge wana moya to contredire eza te parce que ye azali nzambe soki biso na biso nde tosali ndenge wana tomoni ke peut-être erreur mais nzambe asalaka erreur te. Deko bana pasi mokimbangu tozali ko continuer toujours na kati na émission na biso émission masolo papa révérend ya solo towuti kolanda yo pe towuti koyoka yo ezali esengo mingi mpona koyoka makambo boye pamba te makambo mingi bato mingi bakozalaka bakobungaka pamba te bakolingaka kotuna te et surtout mutu mwindo akolingaka kotanga mikanda te même kimbangiste ba mikanda nyonso bopesa biso na kati na lingomba kasi mpona kotanga yango tokotangaka te yango tozali kobunga na biloko ya mike mike ya solo pa révérend tokozonga lingomba oyo bakolobaka yango ke eza lingomba ya papa Simon Kimbangu toyebi ke na papa Simon Kimbangu alobaki ba prophétie na ye na kati na mokili oyo pe na kati na lingomba loka tozali na yo na mokola lelo tolingi pe to profiter na occasion oyo toza nango tokoka kotuna epai na yo papa révérend olobela biso mwa moke ba prophétie oyo papa Simon Kimbangu alobaka soki totali ya liboso tokotuna ba prophétie oyo alobaka na tina na mboka na biso RDC et ba Congo Somisa tout ce qui peut moyen zali Afrique pe mokili mobimba sima na yango ekozala sengo mingi pe soko lobi na so ba prophétie papa Simon Kimbangu alobaki na tina na lingomba et surtout na mboka na biso ndenge ba kondo bazali kotambusa biso ti ndenge tozali na mokola lelo ekozala sengo mingi po ete bandeko bazali kolanda biso pe bayeba pamba te tokolingaka koyeba te tokangi yo lelo nde tolingi omeka kolimbolela biso makambango ezalaki ndenge nini topesi yo maloba ba prophète oyo papa Simon Kimbangu alobaki mpona mokili na biso tokanisi na 1921 na le 10 septembre 1921 ezalaki samedi kuna na Mbanza Nsanda na mokolo wana papa Simon Kimbangu alobaki makambo ebele oyo etali Afrique pe mokili na biso oyo ke tokozwa di panda tokozwa bosomi soki ndako nzambe tongami toyebe te makambo nyonso nzela efungwami na ntango wana lingomba ekobima libanda ndako nzambe ekotongama donc yango tomona mokolo mwa lelo alo ntango alongwaki na Mbanza Nsanda po ete akuma na ngungu kimbanda histoire toyebi yango ezalaki na Mbanza Nsanda alongwaki na le 10 septembre ezalaki samedi alalaki na nzela akomaki tina ngungu kimbanda kuna na ngungu kimbanda bana classe balandaki ye oyo babimaki na ba classe parce que tango papa Simon Kimbangu akomaki na ngombelo tete ba missionnaire batiolaki ye esalaki bana classe pasi mingi na motima ala babimi na classe le balandi papa Simon Kimbangu tina ngungu kimbanda tango akomaki na ngungu kimbanda papa Simon Kimbangu amoni alobi ete bana classe bozonga na bokende koyekola likambo oyo ngai nazali kobundela ezali ya bino po ete boyi kobatela mokili batala na likolo ekomemi baletre misato okave okakana nzambe uvangama oyo nzambe abongisaki ekosalema kaka alzungisaki bana classe bayekola po ete mikolo ekoya bango nde bakobatela mbuka to Afrika na biso alors tango akomaki na Nzanza Makaka le même jour wana lungwa ngungu kimbanda kumi na Nzanza Makaka atelemi atali na se atali na likolo alobi ete mikolo ekoya ba avion ekokita awa ezalaki le 11 septembre 1921 mais makambo tuikomona yango na 2014 avion ya liboso ekitaki na le 10 octobre kuna na Nzanza Makaka ya mibale ezalaki le 15 octobre donc makambo ya lobaki tomoni yango na miso maintenant papa Simon Kimbangu ayebisaki biso te bamindele bakotika mokili oyo bakozonga na mokili na bango makambo wana pe emonanaka ba prophétie tozali kolobela biso tozwaki chance
tango papa Fumwalong papa Semoke Mbangu kianga natinda kibiso na Zambi na retour tokumaki na Lubumbashi tozalaki na esengo mingi pona komona prison oyo bakangelaki papa Semoke Mbangu pe esika bakundaki papa Semoke Mbangu tokendeki kotala balakisaki biso bisika ebele me esika moko tokumaka kuna na kati ya prison na place wana chaque 16h faut babimisa papa Semoke Mbangu akumi na ye libre azali kosolola na moto nyonso. Alors na 1944 kuna nde asololaki makambo etali kotambusa molongo ya bakonzi na biso na RDC. Mokonzi ya liboso alobaki boye akozwa pouvoir me akuumila te akosala 5 ans. Mokonzi ya mibale akozwa pouvoir me akuumila mokili kokota ekozala na pasi peuple bakobaye ye. Mokonzi ya misato akuumila te ya mine akozala mwana moke me bato bakulinga ye te me akoyeba nzambe nzambe pa kozala kati na ye. Alors pona kobongisa mokili oyo ya RDC oyo bebi akosala boye pona kobongisa mokili. Donc nde makambo oyo papa Semoke Mbangu alobaki après parce que ezalaki na 44 na 48 Israël bazwa indépendance na 60 biso pe tozo indépendance na biso. Alors maintenant ti molongo ya bakonzi ndenge bazale kotambusa toza komona bango nyonso wana papa Semoke Mbangu alobaki yango nano tozo dépenda te. Alors alobaki pe ndenge nzoto na ye kozonga na nkamba Yerusalem bana mwana na ngai abengisaki mwana na papa diangenda kontima alobi ete mwana na ngai mikolo na ngai etikali mingi te soki na kufi oyo akozwa nzoto na ngai ozongisa na nkamba. Kuna pe alobelaki ete basi na bino bazale na mikumba oyo akobota mwana mobali nde akobota nga. Bamama bazalaki na mikumba moko kati na bango abotaki mwana mobali yende papa Semoke Mbangu kiangani donc ye moko wana. Esalamaka pe tango atikaki nzoto na ezongaki na nkamba ndenge abongiselaki likambo wana. Donc makambo mingi papa Semoke Mbangu alobaki na biso yango pe ezali kosalema. Alobaki pe lisusu ete soki tango ekoki mokonzi ya Amerike akoya kotelemisa bokonzi na nga. Makambo wana tozali kotala yango etikale musika te ndenge papa azali koyebisa biso. Donc makambo mingi papa alobaki ezali kosalema. Ezala ye moko tozali na ye ezala bapapa oyo batiki biso bango misato balobi na biso makambo mingi oyo tozali kovivre na yango. Merci Arsolo Mandeko bana papa Semoke Mbangu to wuti kolanda papa révérend na ndenge nini iye alimboleli biso na makambo nyonso mais ba prophétie na kati na lingomba na yebite soko ko yipe kolobela biso oyo lobela biso na ya mokili na biso mais na kati na lingomba tam susu likambo moko to mibale oyo yo yebi obeto tunaki bete oyo yebi oko kolobela so poete biso bete ko koyeba mayeni papa Semoke Mbangu alobaki kati na lingomba to pesi yo malobo. Merci papa. Les soso tango bazana mbanza ngungu bakange papa Semoke Mbangu bakange pe mama Kinzembo bakondane bango mama mwilu mama Kinzembo balobi fo akota prison batinda kie na boma papa Semoke Mbangu balobi ete fo yakende na likolo metango bazali kokabwana kuna na mbanza ngungu. Papa Semoke Mbangu ayebise mama Kinzembo mama na ye mame yokende na se donc na se kuna na boma ngai na kena likolo soki okamati sani obwaki na mai sani ezonga ka likolo ya mai temetiolaka alors yokende na se ngai na kena likolo tango na kozonga na nkamba na koya kozwa yo na zongiso yo na nkamba na koya kozwa yo kuna na boma poete na zongiso na nkamba. Alors maintenant ndenge tozali koloba oyo akobota mwana na mobali mokolo na kokufa nde ngai wana papa Semoke Mbangu atikaki nzutu depuis le 12 octobre 1951. Maintenant mama Kinzembo azongaki na nkamba
le 11 octobre 1999 déjà papa Simoke Mbangu na bonzoto azalaki te mais alobaki ete soki nazongi na nkamba nakoya kozwa yo kuna na boma nazongisa na nkamba mais nani akende kozwa mama Nzembo na boma azongisa na nkamba. Donc papa Simoke Mbangu kianga na tangu wana papa Fumwambanza azali olie ye moko papa Fumwambanza azende akende kozwa koko na ye mama Nzembo kuna na boma mais atindaki mwana na ye papa Simoke Mbangu kiangani pona kokokisa lilobo papa Simoke Mbangu alobaki ete nakwenda kozwa yo na boma nazongisa na nkamba. Donc papa Simoke Mbangu kiangani yende mutu akende kozwa mama Nzembo kuna na boma yepe azongisaki ye na nkamba ndenge ye moko alobilaki yango kuna na Mbanza Ngungu. Merci papa révérend ya solo tozali ko kena suka émission na biso na kanisa mituna oyo to bongisaki pe bandeko nyonso oyo ndenge na kati na émission masolo ko banda na papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala pe papa Tony Diangenda biso nyonso na kati na émission masolo ndenge to bongisaki yango to monaki ke ba mituna oyo to ko tuna yo tango su papa révérend motuna moko oyo to tunité et puis yo monique non malamu ngai na kwa koloba yango na yebite okoki totikeli yo maloba po to kwa koloba na biso piso ki conseil ni okoki koloba po pamba te surtout na bana na yo obaza na mikili mi ampoto oyo bako yo kaka papa umba papa révérend nde lelo tozana yo tango su motuna moko oyo ngai na bongisa kike na tuni yango te yo mona kike malamu olobela biso bato nyonso tozali kona na kati na mokili mobimba ekozala esengo mingi totikela yo po ete olobela biso yango papa révérend na pesi yo maloba. Merci mingi. Peut-être le kambo toko koloba tango oyo biso tokomi ekomi tango ya ndenge mosusu. Alors esika towuti toyebi mais esika tozali kokende toyebi te. Na mokanda ya Nzambe totangaka Jean-Baptiste tango nkolo sabotamaka moto asalaki témoignage Jean-Baptiste ke nkolo abotami oyo bomoni nde ye wana ngai nkutu Jean-Baptiste po ete nalungula kaka rien ke basinga ya sapato na ye na kokoka te pouvoir na ngai eza moke ye wana tango mpe bayekole na ye bazalaki na ye alakisi bango te tala mwana ya mpate oyo alungulaka masomo ya mokili ye wana bayekole mibale ya Jean-Baptiste balandaki directement nkolo Yesu na tango wana Jean-Baptiste akomi na pasi bakangaki ye na mokonzi Elode Antipa pona mwasi ya kulutu na ye oyo abotolaki mena Jean-Baptiste epesaki likambo na pasi bato bazalaki koyima me mutu moko te azwaki courage po etakende kopamela mokonzi to kopesa mateyi epai ya mokonzi mais Jean-Baptiste amonaki ete ngai en tant que prophète ifo nakende nayebisa mokonzi likambo oyo osali eza malamu te kulutu na yo nano akufi te okamate mwasi na ye eza malamu te. Elode Antipa epesaki epasi mingi atiaki na boloko. Alors tango atiaki na boloko azalaki na posa koboma ye te mais lokola mwasi na ye Elodia amonaki ete ennemi na bango Jean-Baptiste soki Jean-Baptiste aza na bomoye libala na bango ekobonga te apesaki songi na mwana na ye po ete asenga moto ya Jean-Baptiste. Maintenant avant baboma Jean-Baptiste tango akomaki na prison Jean-Baptiste atindaki ba délégation epai ya nkolo Yesu akei kotuna nkolo Yesu ete nkolo Yesu bokende kotuna ye eske ezali ye oyo tozelaka to mutu mosusu. Réponse ya nkolo Yesu apesaki noki te azali kosalisa kosa bibembe kotelemisa oyo batelemaka te oyo bamonaka te baza komona oyo bayokaka te baza koyoka suka lobi te bon bokende koyebisa Jean-Baptiste oyo bamonaka te bazali komona oyo bayokaka te baza koyoka oyo balobaka te bazali koloba oyo batelemaka te bazali kotelema bibembe bazali kosekwa esengo na oyo abetili ngai mabako te bakeyi. Alors likambo mosusu toyebi histoire na Jean chapitre 2 kobanda verset 1 et 11 ezalaki feti ya libala na Kana
bainvita ki nkolo Yesu mama na ye mpe azalaki na nzela 20 to masanga esilaka. Alors maintenant bato babude masanga esili fete ekomaki nano katikati te. Mama Maria azwaki courage ake na mwana na ye, mwana na ngai ye masanga esili. Et pourtant libala wana ezalaki ya bango te, fete wana ezalaki ya bango te. Mais Mama Maria amonaki ete soki fete katani na katikati boye ebebi ake directement na mwana na ye nkolo Yesu, mwana na ngai masanga esili. Nkolo Yesu alobi ete mama likambo nini biso na yo tango na ngai nano ekoki te. Sere tango ya kosala mosala nkolo Yesu ekokaki te, me amonaki ete mama na ye azali koprese ye, alingaki te mpe koyokisa mama na ye soni. Bon, tango bayokanaki ndenge wana ele mama directement a rapidité koyebisa basali ke likambo nyonso mwana na ngai ya koyebisa bino bosala yango. Tango mpe nkolo Yesu ayi koyebisa basali ke botundisa biloko oyo na mai, batundisaki na mai. Tango abondelaki mai ekomaki masanga vinu. Nini nalingi naloba na makambo na bashapitre mibale oyo napesi. Oyo ya liboso bakimbangiste batata na bamama tosala keba toza na mayele. Jean-Baptiste ye mutu asalaki témoignage mpona nkolo Yesu ke ye wana metango akomaki na pasi kondima na ye ekiti aza kotinda badelegation bakende kotuna nkolo Yesu soki ezali ye. Batata na bamama biso mpe soki totali mingi tobudaka tango papa Simon Kimbangu kiangani abande mosala nini akosala. Batata na ye nkutu bazalaki bango misato ya kokoka bana papa Simon Kimbangu me batiki biso kaka boye me ye sikoyo likambo nini akosala. Alors mena sikoyo même ozali mutu ya mayele te, même ozali mutu ya pongi, tozali kosentir ke papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe. Donc tosala erreur te. Tala makambo azali kosala kobanda 2001 ti lelo tala baetape oyo ya traverse. Est-ce que ezali yebi ye te? Donc tozala na mayele. Kuna na fete ya Kana likambo nini tosu kuna mama Maria akebisaki basali ke likambo nyonso mwana na ngai ya koyebisa bino bosala yango. Biso pe tango oyo biso tokomi to contredire papa te, toyebi ete toyekoli po tango papa azwaka pouvoir na ye abandi mosala na ye bato balobi mais olie bapona peut-être universitaire mais sikoyo ye movilwa mutu ya mbuka akosala nini. Tosala keba tata nzambe azali mutu ndenge mosusu. Sagesse na intelligence eza biloko mibale. Eza biloko mibale. Tosala keba nzambe atala kebandire te atalaka suka. Kokende liboso ezali kokoma te. Ngai nazali camarade ya papa tozalaki classe moko toyebanaka boye na boye me na Biblia Paul akebisaki bandeko Yuda ete soki oyebaki nkolo Yesu na nzutu lelo oyo boyebile Yesu na nzutu te. Memo biso soki toyebaka papa Simon Kimbangu na kombo ya papa Siros lelo kombo wana ezali lisusu te, papa akumi na niveau mosusu. Donc nde tolanda oyo azali koyebisa biso po ete pasi na biso esila. Pasi na biso esila po ete tozwa kimia esika towute mosika esika tozali kokende kome pene na kanisi bozali kolanda makambo oyo ezali kolobama basede ezali na bino maloba ya papa tango nyonso ezala barencontre bozali kolanda yango. Donc tosala keba. Likambo nalingi na loba mwa moke lisese ya papa Fumonlongo ayebisaka biso tata moko na mama moko babotaka mwana moko kaka ya mwasi. Mwana wana kitoko bayaki kowelela ye na bakonzi mitano ya libala. Oyo alobete nga mutu nakobala ye, oyo alobete nga mutu nakobala ye. Mais tata na mama bamonaki ete ekumi riske soki bitumba ebimia wa bakopanza mwana na biso. Tosala nini? Tata moko abimaki ayebisi bango ete likambo na koyebisa bino yango oyo bokene na zando bosumba ntaba bosumba ngulu bosumba mbwa bosumba libata biloko mine oyo boyanango bake kosumba yango baye alobi ete na mwana na bino na biloko mine oyo
bokotisa na ndako. Bakotisi na ndako, bakangi chambre, après 3 jours bafunguli chambre. Batala bana basi bakumi mulai moko, monene moko, elungi moko moya ko différencier bango ezalité. Alors maintenant alobiete bobenga babokilo na bino bayiko bala. Bayaki mutu na mutu akamata ki mwasi na ye, mutu na mutu akamata mwasi na ye, basale libala mutu na mutu ala yewana akeina mwasi na ye. Tata na mama batika laki. Après une année balobiete mais siko ndengi ni toko sala poete toyeba mwana na biso azali sika nini. Babandi kotambola. Bakuma ke sika liboso. Ala bakutani, bayambani, basololi, balali, bale bameli balali. Tongo etani. Bale bameli balingi bakende. Tata na mama batuni mbo tata bozale kofanda ndenge nini. Bokilo na ye alobiti we papa vraiment toza kofanda bien mwasi na ngai kitoko mingi naza kozwa ba félicitation pona kitoko ya mwasi na nga mais likamo nini sala likamo moko kaka sala ngai pasi soki tole na biso tolingi tozwa mwa mopepe na biso na libanda okomona kaka atiki ngai na kiti ye wana keko kolia matiti oyo ezali kati na lopango alepesa ngai soni na bakamarade tofandi vraiment soni mingi yango aka esalaka ngai pasi tango tata na mama batale ne balobi ete ntaba nde yaki awa tokende bakumi esika mibale bayambi bango bale bameli balali tongo etani basali déjeuner na bango balobi ete tolingi tokende bozali kofanda ndenge nini bokilo alobiti papa tozali kofanda bien mwasi na ngai pe kitoko mingi mais likambo esalaka ngai pasi yango oyo okomona sikoyo tolingi tobima totambola mwa moke mwasi na ngai alati kitoko mais tango tokobanda kotambola okomona kaka mwa bamai oyo mike etelemi kati na mabulu na nzila ake kofanda sika wana pa bilamba nyonso ebebi epesaka ngai soni tata na mama balobi ete libata yaki awa ala tokende batamboli bakumi na esika ya misato batuni bango ndenge nini boza ndenge nini bale bameli balali tongo etani batuni bango tolingi tokende ti vraiment toza malamu me likamo esalaka ngai pasi yango oyo okomona tango toza kozwa na biso mwa mopepe akotika ngai yabe ake kopikula mabele posa akwesa ndako donc ndako nyonso ekuma mabulu na mabulu aza kokwesa epuis tango mosusu okomona kaka alati aka sikoyo ake kolala na potopoto wana aza kobaloka epesaka ngai soni balobi ete ngulu ayaki awa tokende bakumi esika ya mine bayambi bango balali tongo etani basali badejeuner na bango esili tolingi tokende ndenge nini te papa tozali malamu banyama ngombe biloko nyonso service libre na bakamarade mutu na mutu azwa oya ye azuna ndenge sengeli tango tokobanda kolia na mesa na bakamarade soki osali erreur kozwa mwa mokwa obwaka kona na libanda atikisani na yele alandi mokwa na libanda pesa okomona na mesa ningani basani ezako pona kaka mokwa atiki misuni esalaka ngai pase mingi esalaka ngai soni mingi tango batali na mama na bana balobi ete mbwa ayaki awa tokende bakumi esika ya mitano koyamba kaka oyo bayambani mpona kopesa na mbote donc basentir ke awa likambo mosusu ezali awa bale bameli balali tongo etani badejeuner tolingi tokende bokilo alobi te papa bokokende te biso nde tokopesa bino mokolo ya kokende vraiment bakokisaki posa ya bana na bango mokolo ya kokende kokaki tolingi tokende ndenge nini bozali kofanda tata alobi ete papa nayebi te na koloba ndenge nini parce que bopesaki ngai mosungi
na ibite ndenge na bandi la kopesa rapport vraiment tozali calme ngainde nazali niongo kati na bino pone likambo salila kinga tango batala ne tata na bana na mama na bana balobete mwana na biso nde yeyo. Alors batata na ba mama bakembangiste banganga nzambe bandimi toyebe ete tango lingumbo ye bandaki toyemba kanzembo nzaza yazibuka yena lubabokila bakota kwao nzaza tena masu ezela kufungwa mabobele la bango bakota. Alors biso nyonso tokota kina lingomba oyo tozalaki liboso bakembangiste te mingi towuta na mangumba ebele toyaki kokota na lingomba oyo. Alors tango bapapa bamoni ete batu ya ndenge na ndenge bakote kati na lingomba ndenge towute koloba lisese ngulu mbwa dibata ntaba donc nde biso oyo. Mais puiste tozala bandimi balekisi biso na betape ebele totombolaki maboko tokatisaki kuluzu tokataki bandaye ete oyo akozongela liwa tokotaki retraite simi retraite tolati sake soirée spirituelle nyonso wana bazali koluka nzela po ete tobongwana tozala pire bana ya tata Simoke Mbangu. Mais biso mingi tozali kaka na baposition na biso wana kobunda koswana makambo ebele ebele oyo ezali koyokisa lingomba soni. Mais sikoyo tango ekoki ndenge totangaka lisese kati na Biblia Matayo chapitre 13 lisese ya mbuma oyo balonaki kati na bilanga na tongo bakende kotala mbuma ya mabe ebimi mukunzi ya bilanga lobi ete malamu tolungula mbuma ya mabe po ete masango ebeba te kasi mukunzi alobaki ni tika soki bokulungula mbuma ya mabe oyo ya malamu ekokende nzela moko tika na tango ya kobuka nde tokotriye. Sikoyo batata na bamama toyebe ete tango triage ekoki soki obungwani te na betape oyo mpe na bateye na bango yeba kaka ete oza soki ozalaki ngulu okobima kaka ngulu, soki ozalaki mbwa okobima mbwa, soki ozalaki ntaba okobima ntaba, soki ozalaki libata mpo okobima libata, soki ozalaki mwana na bango ya makila okobima mpe mwana ya makila. Papa Simoke Mbangu azali koluka mwana na ye oyo azali kolanda makambo na ye mibeko bolingo mpe misala. Tala mwa likambo ya suka ezalaki na ngai koyebisa bino yango wana nakumba tata ya mwana mpe tata Molimo Santo.
okanisa ye kineko ya ye obosani mango oyebaka okotunama makila makolo omeli mango okanisa ye kineko ya ye obosani mango oyebaka okotunama makila makolo omeli mango okanisa ye kineko ya ye obosani mango oyebaka okotunama makila makolo omeli mango okanisa ye kineko ya ye obosani mango oyebaka Merci à Solo Bandeko balandira de télévision Kimbangi bana pasimo Kimbangu na kanisa tokomi na suka émission na biso ndenge bouti kolanda yango na kolobaka tango nyonso oyo bouti kolanda biso soki moko tomi balé na kati na solo na biso na papa révérend Umba et betisi on bakopa mbateto mona kabato mingi rôle na bino alika pona ko beta mabaku soki bomoni ke likambo moko tomi balé na kati na émission masolo oyo bimi e betisi mabaku to sengende boko ko limbisa biso pambate posa ya papa ezali ke mwana na ye moko te abunga boyoki conseil ya papa révérend alobi yo moko mitala ozali nani libata mbwa ngulu zalav mama na pasi moki mbango oyo bazali kotila moteur po ete bisengo tokomi nango nasuka na kati tokomi nasuka émission na bino ya biso ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemi mo na lisunge papa mbala pe tomoni mama Lisette pe mama na biso mama Jetu oyo badali kosala na kati na Ratelki Europe pe na kobosa na te mama Fifi Ndongala kuna na kati na mboka Paris pe papa Edi Zolandonga pe topesi na bandeko nyonso boko salisa kabiso et surtout papa merci na kanisa topesi merci na ndenge ondimi ko toya na mukola lelo topesi merci pe tokopesa merci na famille Willy kuna na paroisse ya Arène kuna na mboka Allemagne tozalaki na bino kati na mboka ya Nankamba pe topesi ba oyo nyonso bozali ko salisa biso po ete émission masole ko kende liboso topesi bino merci pe bo continuer ko salisa biso po ete to sala mosala ndenge bino bolingo pona mokola lelo to komo na suka topesi bino mbote pe botikala malamu